tulamuke Biana tukalamuke Biana tuvunduke tushimame tufungulene manju Biana tulamuke Bajo na banamuke Shebote tuvunduke. La population de Bukavu, vous êtes conviés à ces grands événements prévus en date du 10 juin dans la ville de Bukavu. Les jeunes entrepreneurs et fils du territoire, Franck Mwaka, arrivent à Bukavu pour communier avec la population. Les programmes de son arrivée se présentent comme suit. Samedi 10 juin à 9h30, rencontre à partir de chez Daleti et de Bar au port Iousi. 10h30, arrivée de Franck Mwaka au port Iousi. 11h juste, tribune populaire organisée par la fondation Franck Mwaka au stadium de basketball de Vamaro à côté du bureau Orange à Nyawera. Avec comme thème des questions de l'air au site Kivu et quelques pistes de solutions. La population de Bukavu, toutes catégories confondues, vous êtes tous le bienvenu pour accueillir notre fils Franck Mwaka. Ekenge nabo, tenterente nabo, sinzili naba mankoti njumino na banatu sabwa. Ekenge nabo, tenterente nabo, sinzili naba mankoti njuwanze kutukumbuka. Biana tulamuke, biana tukalamuke, biana tuvunduke tushimame tufungulene manju. Biana tulamuke, bajo na bana. Bonjour, Katina Rango TV. Aujourd'hui, je viens encore vous parler de ce qui se passe dans la polémique. La polémique dans Boka Congo est grave. Ce qui ont l'internet, tout le monde a une polémique. Mais, puisque le barama polémique, mais moi, il m'est arrivé dans le belabino maramba polémique, na bandeko le banabino, ba polémique, on a bien un ba polémique, il y a 2 balles. Toujours babali ko comparé Kofi Olomide na Fali Poupa. Ba yeku kedanango musika ti Gims na Fali. Ba dimension montra la dimension na ye. Mais ba guerre au bozo mona par exemple to ko exemple ya guerre ya Fali na Kofi bozo yango na ndenge ya mokilibote butika yango na spiritualité parce que bamo ba yebi ndenge baza ko bunda. Onyo so baza ko lobeli pona ba moyen ya ko sala bambongo na bango pona ko pesa ba titre minene pona ko lobawana mais en tout cas ça d'abord avant que na kene musika na masolo ya polémique. Et Zalika Kana Pesimbote la Baïban so bakona na biso présentateur na bino ngai moko Raphaël Ngoma Tsasa Tobengi Rango TV Katina Rango TV to ye ko beta bino moi moke masolo il y a quelques minutes ba polémique ezali belé ba polémique pe na katina politique ezali ebelé lelo na tango to ko baboye nani o Tobengi Mike Mukeba azali bongo mokangemi safu ba ko ba to bi pas ezali mais apparemment azani inquiété mais na politique polémique yali entre Tshisekedi na ba opposant feuilleton ba Moïse Katumbi et Simbi Kosimba ba kamati mindele ba kamati ba chaîne belé ba komi pe ba lobby ba sali ba vidéo pour la kolakisa ndenge politique ya Tshisekedi ezako tambola ezali ba répression ezako sala na ba politicien. Mais est-ce que vraiment ezabongo donc politique na mboka na biso tambola ka ndenge wana donc surtout comme na pembeni ya ba élection ba enjeu ezali te kamata koluka ko déstabiliser baninga bato ya opposition baluka ko déstabiliser pouvoir aza koluka ko déstabiliser ba opposant. Voilà likambo ezali wana yango wana. Mais erreur mosu basala katango kamati otie bato na armée bato wana bakoyokela kaka yo parce que kamati placer bato na yo. Likambo mosu c'est ça que le bamana Congo a dit que makambo ya polémique moko ezali ya Congo a dit nini tribalisme. Est-ce que vraiment tozali ba tribaliste tote? Il est vrai que oui nous sommes tribal. Très tribaliste les Congolais. Mais, toyebani biso na biso ba tribu o ezalaka ke bazalaka mingi kolinga mingi makambo na bango. D'abord, oyo le cas qui a dernièrement togai makama machia umenu so machia mumenu. Toyebi yango ke ezalaka signification mo elaksaka neti ba patiango neti na cadre tribalisme. Mais so tolobi te toloba ke na nokonyo so pe machia mumenu ngo ezalaka pamba te yelike soki ndeko nanga zaya na osasa eboso ndeko nanga mais na cadre politique comme asiko makambo etalaka ba quota régionaux, c'est-à-dire ceux que ça nommé bateau faux bateau bazala nommé selon quota ya ba région pour nini bateau ba ebate ba Congo ba kozala autant pourcentage mais ceux qui ont vraiment na ke école moko za ko le kato bengi yango vraiment et comme kaka tribalisme katina masolo wana toza ko mona vraiment ba polémique wana eza ko pesa ke ba opposant baza komona ke
bango baza léger bazo tikila bango liberté te marche ezalaki a epesi mbutu marche ezalaki a babite marche bapesaki bango itinéraire mais bango bachangaki itinéraire et puis bokamati ba oyo ya pouvoir pe bakamati ba programmer marche kaka na mokolo wana donc bato mingi banalise mingi esalami elobi te ezali ba erreur ya gouverneur Gentini Ngobila Mbaka bon ndeko na biso Mbaka apesaki na ye pe autorisation na UDPS mais soki ye pas un muta UDPS te mais siko bato ya UDPS basalaki pe marche na bango na itinéraire mususu et salite côté au bango mususu baningai baleka il fallait baleka côté wa mususu mais et dégénéra qui ba militaire to pe ba policier ba iko empêcher bango makambo bimi makambo bele moi na 12 ans kangemi na ba vraiment azalaki attaqué à un hôpital président ke kutala ye ministre intérieur ke kutala bato nyonso wana sikoyo ba tie ba surveillance c'est pas moi na wana on n'arrive pas à comprendre et là qu'on ni baningi ba sala wana parce que ça moi na ou bien parce que ça nini moi na wana to yebi ke ba parents na il faut ba la réprimander to pe moi na pe a la réprimander mais est-ce que moi na wana kaka rapport le vite ba pe saki ba ngombo on va sala est-ce que ezali vrai on n'en sait rien est-ce que ba te bele ba lo ba ki ke ba pe saki ba ngombo on va pe ça ba $20 mais c'est une pratique qui existe depuis longtemps. Ezali ba opposition nous chez Zalaka ba pe sarambon pour que ba baya parce que mboka yali mboka ya nzala na kati na nzala bato bakoya koluka bazala esika oyo bakoki kozala mais pona bazala wana soka zu moi $20 moi $10 akukabata asombi malewa ale eleki wana na bandi motomoko abosali te pasi ya Kinshasa alors mais malobeza koloba belé mais toyebi ke ngai na benga ba polémique on a benga ba polémique il y a 2 balles. Moi, je crois que le Congo a besoin d'un cadre responsable. Au lieu de côté la polémique, un cadre responsable, ceux qui sont ni au sangani pour que tout le monde ait un mécanisme. Mais na raison que le mécanisme n'est pas baka. Ceux qui Félix Azaki na maïe les ndambo ya maïe était trop bas mécanisme ngana zakanango. Et était union sacrée il fallait même boma ba parti politique comme ça union sur parti moko. Et ngai kozala bien mais yebi kaka ba congolais zakani ni soko pesi mbongo ndimi mais lobi bako wanga na yango kaka parce que ezala raté tant yo za na pouvoir ba rondimela tant za na pouvoir te ba rondimela te Joseph Kabila koloba karata la silence avanda nye na bandi ti lelo bato ba comprendre raté qu'est-ce qu'il est en train de faire to yebi que quand on a yé ba s'enrola quitté est-ce que ba élection ngolo quoi quand on a ba s'enrola quitté est-ce que zali masolo ya kolobate ezana impact to ezana impact te bino moko boluka réponse en tout cas pour nangai na lobi kaka ezali kaka totala oyo ekosalama batata bama bandeko polémique à 2 balles ba politicien na banganga na bango bakei kosala makambo na bango tetete lelo yo tala ba trouble bazai kondong bana tant suta bayaki na bazalaki na mo assurance que ba ko marcher pour na kolakisa que population alingi les sous Félix Antoine Tshisekedi population so kufanzala parce que ça il faut démontrer pena basé ko marcher pour na likambo etali nzala o eza koleka kati na mboka Congo mais sikoyo est-ce que na démonstration na peuple nzala kosi la té est-ce que y a on de déstabiliser politique à Tshisekedi non peut-être pas parce que ba congolais ba votera mototam soka na t-shirt ba congolais vote pèse dans la kana on vote ya malonga te tolobite que c'est ni ko sala te mais to yebi bien que ba tricherie za kana bamboka na biso pe na poto ko to ba tricherie za la pas biso to fandia wa ba tricherie za la ka mais na yango est-ce que bango ba yebi pe que na tour na bango pende ba ko marcher tam so pe ba pesa ki ba côté na bango pe bambong donc corruption ezali ko battre plein na kati ya mboka Congo mais wana pratique on a corruption ezali pe na nanu eloko ya pasi oyo pona to éradiquer ko za la moins difficile je sais que il nous faut vraiment des personnes intègres pour que pour pas diminuer la corruption. Parce que la corruption, même en apoto ezalaka. Bango a so ba commission, atabalbi ezali commission, mais ezalaka de corruption. Parce que ba linga kande, ba bomba kombo ya corruption. Mais, Congo ezali mboka o eko développer. Mais pour nani ni développement Congo ezali ko traîner. Dans la Chine, ngana zo ka mingi exemple ya Chine. Et puis ba mokili mombato ebi que Chine déjà a comment le pays le plus riche du monde, mais balinga akobimisa Chine, ba États-Unis, ba Russe, ba Allemand, baza ko cassé. Mais azali grande puissance sikoyo parce que ezo monana. Et là on est ba Chinois ba salaki. On moni espace au biso tozana yango ya 120 millions de kilomètres carrés. Oyo kokite soki to utiliser yango. Espace ya 120 millions de kilomètres carrés soki to bito utiliser yango.
ezali ke tokoki kosala misala kaka lolenge moko Chine se développer. Tozalaki na ba Itex Africa, ba réhabilité biso ata Itex Africa. Tozalaki na ba Daipen, ba réhabilité yango. Donc domaine de l'antier biloko wana so soki ezongi na banzi to bandana nous produire ata ba biloko ya deuxième qualité, main d'œuvre ata ya moins cher to sala. Bato ba banda ko wela, bato ba koma gidindo asomba ka biloko na Chine. Main d'œuvre ya cher, ba Valentino, ba Versace, ba Keko Tonga, ba japonais, ba couturier japonais, ba couturier français, ba couturier ya anglais, ba kendi ko sala misala na Chine pona nini, ba installer ba usine na bango kuna pona nini pona ba koka ko sala na ko utiliser main d'œuvre ya moins cher. Mais tant que bozo ko sala ba main d'œuvre moins cher. Et là on y ezo salama, développement ya chinois et yaki na main d'œuvre ya moins cher wana. Bango tango bazo zwambon. Oh ba sala ba qualité amke mais lelo biloko ya Chine ezala ka qualité oyo wana ya kala wana te. Bakoma na qualité ya bien talasco batene se komi collaboration na Chine ba président ya Chine nyonso ba président ya Chine akoma moto ya valeur moto monene akoma na valeur monene kutu soki otali sécurité ça na président ya Chine parfois il y a États-Unis à longa kate. Alors nyonso wana parce que banda Mao Tse-tung conscience au Mao Tse-tung azwaka alobi te to utiliser espace na biso akamati batie ba robot tant batie ba robot na ba usine bato bazaki na ba usine batindi bango na bilanga ba pesi bango bambongo l'état déficit bambongo a pesi bato bambongo sur avec paiement bac donc ozongi sambongo d'une façon échelonnée c'est-à-dire ko futa ndambo sur 5 ans sur 10 ans bazo surveiller bango bazo tindela bango ba expert pour na ko aider bango ba pesi bango ba training. Nous pouvons le faire. Tous un espace monene. Il suffit qu'au banda ko bongisa ba route. So to bongisi ba route, to pesi ba to bambon, to sombi ba tracteur. Collaboration ba kei na Chine ba memi ba to ba keti lelo ba zena Chine présent Tshisekedi za na Chine. C'est une bonne initiative ba makambo ya li ba makambo bazulu ba kuni ali masolo ya ba mbongo e bele ba investissement minene Chine akosala kati na mboka Congo wana pende zali likamoko soki salami vraiment na ndenga bien ceux qui moi batu ya conscience pena bazo gérer mboka na bandi ekosimba ndenge na lobaka surtout kokota likolo à côté opposition kota opposition na lobaki na yoki déjà bolodjoa auti na poto bolodjoa ali un des jeunes garçons ya Bandal mwana azali mwana Bandal azali opposant vraiment c'est quelqu'un quand il attaque Tshisekedi lobaka clair en tout cas il est vraiment clair na wana j'apprécie beaucoup sa façon sa franchise ndenge ya lobaka mais attends tu vas déborder équiparate tu vas Macron con donc mais tala lelo yo bazo de tozo déplorer arrestation ya Mukebai. Pourquoi bakangi Mukebai? Bon il paraît incitation na Mobulu. Voilà. Est-ce que tout le monde qui place Mukebai, Tindaki Batoba, Bundaba, Beta Massage, il était parmi les gens qui marchaient. Moïse d'ailleurs, il était là. Fayou, il était là. Tous ces gens-là, des délices, Sangaba, Matata Pogno, Bango tout bazala qui n'a marche. Donc, Bango tout le baba, quand Bango pour la incitation, il y a peuple, tout ça. Pour tout le cas qui peut, Balaksaïb sur ma vidéo, Oz Bazolo, Fayou, Lazolo, Beta Mabanga. Donc, ça veut dire qu'il fallait qu'un Bango Bango. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Voilà. Donc, si je reviens au développement à Congo, c'est un bateau tout aux ala lisanga, tous à l'esprit, oyo yakolobate, toko kako, landa, masolo, oyo bachinois basala, tous allez l'espace monnaie, ceux qui ont utilisé espace, on a surtout utilisé ba maï nabiso, je crois que mboko nabiso, d'ailleurs, ba minerai tous en yango, et zali que tous à la contraire, malamuka bateau bazoya ko exploité, non qui dernièrement, tout le monde qui, il y a depuis, année passée, année nous sur les ba réclamation, na ba contrat chinois il paraît il y a bazo ça là-bas modifié ba contrat chinois contrat minier oyo Tshisekedi yake ko sala kuna na Chine. Voilà donc ce que total ba lobby ba chinois ba investir donc ezali ba voisin moyen oyo ko sala te Congo est développé et se développer na makasi mais na yango eza ko senga kaka conscience na biso et ça là parce que tout le monde ba loba renga ba kimindele ba frena biso mais baninga nanga tozakana ba mingi ba faute pesa ya biso faute ya biso oui mais faute ya biso pour bopesi bana $20 pour ba marché faute ya biso pe pour policier kamati ya beti mwana nzete donc faute ya biso pour na nini ba dirigeant bazali ba irresponsable faute ya biso pour policier beti faute ya biso pour président lobby na sepeli ndenge na nomaki yo dans na tchana elevaki yo na rang soki ya colonel en tout cas naza décidé la moni mosala ezokene malamu je ne sais pas. Nous surtout wana ezali kaka ba paramètres oh il faut total là pour na ko bongisa mboka donc bato nyonso esenge tozala elongo mais so total bien tozo kota kaka na ba polémique ezanga tina ezala na ba politicien ezala na ba musicien
Tokoso qui s'en a masolo tali Fali et Kofi. Fali et Kofi, normalement, c'est deux incomparables. Mais la comparaison vient dans le sens que Bango nyonso bazali ba musicien, c'est-à-dire ba betaka ndule. Ceux qui bako beta musique, bako comparer Bango. Mais mukolo aza mukolo, papa aza papa. Yo comparer ngai na mwana ya 30 ans, na mwana ya 40 ans. Nous sommes tous des adultes, oui. Mais motamona moi liboso na yo, moi respect ezalaka kaka. Mais Bango soki bakomi kolandana, oya tie nzete, oya tie bende, oya tie bende. Mota tie totie. Et comme makamba otie totie le quoi ndenge notre ami, notre frère Shadari Alobaka otie totie, c'est le payemba otie totie, ti le lo azana système otie totie. Voilà. Yango ezalika kalika ke bato bayeba ke soki makambo yakosala ezali bato banso bazala sika moko. Bon, le pouvoir est en place. Soki bo kamata bato o bazako ya pona koloba kisiko e komi tourna biso mawatro. Likambo ya tribalisme tolobaki ezali kaka ke to yoki mwana moluba zolba o ezali pouvoir na biso ya baluba. Je ne sais pas soki président za moluba ezala te pouvoir eza ya baluba. La question est posée na kanabino. Je dis et je vous remercie Raphaël Ngomatsasa Katina Rango TV. En tout cas, je salue tous les amis du monde entier na kobanda na mboka Kinshasa et pas na kopesa mbote na Serif Modoude, mon grand frère, na pesi mbote na mama Nene, mama Cécile Ngoma, mama Georgine Ngoma, na pesipe na Lubumbashi, Trésor Trésor, mbote na yo, mama Priscilla, ma nièce, en tout cas, mbote na bino, yangoana. Ah, Cynthia Basaoula, nakati na mboka Kinshasa, mbote na yo pe yangoana. Tolobi pe tozongi na mboka Manchester, tolobi mbote mingi na bayebanso bavandi kati na mboka Gibo Charmolongo, Firmin Bondo, en tout cas, yayo yango wana tolobi Cyril Modogo, président des présidents, Papa Karibou, Mama Karibou, Lisa Mponga, bambote na bino yango, mes jumelles que je n'oublierai pas, Simba Moussaï, Entouzi Moussaï, bambote na bino yango wana, Titi na Al Capone, Titi, Moussaï, Katina Mboka, Birmingham, Coco Sita na Birmingham, que je ne peux pas oublier non plus. Batata Bama Bandeko Doudou, le grand coiffeur de Birmingham, Mbotena Djuna Mumbafu, j'en profite pour te dire un grand bonjour aussi, parce que vraiment, Azali, le seul ministère na poto Oya Vandi, na Kimeno Sazaro, Beta Bandoule, na calme. Na ba Paris, na ba désordre, na Paris, toi, na mais à Toroba Marametari, Angleterre. Je crois que Djuna Mumbafu, Batoba, Tigara, toujours la prochaine à Manchester, Salatu, Oye Labiso, Mbala, Monsoso. Mais, Toro Bongisa. Adamo Ekula d'ici, bah, été prochain, Négatoaliawa, Tokozalana. Adamo Ekula, Katilamboka Manchester. Adamo, que je salue personnellement. Je ne peux pas oublier son ami personnel, Roger Malala Puce. Roger Malala Puce, le grand taximan et l'unique de Manchester, Bambotenayo, Yangwana, John Kaloubi. Un grand bonjour à toi. La Pessimbote, la Baïban, Sobakolanda Biso, John Kayembe. Topesimbote na Baïbanso, Bazali Kota Labiso, Blaise Simbo Monta. Je dis déjà, joyeux anniversaire à toi qui fêtera ce samedi. Hier, Jean-Rémy, notre ami de Brazzaville, Monakina solo d'ailleurs, et Azarana, Monakina Kolana Bakisha Satangalaba, Banzabo Batangalaba, Mobutu. Donc, c'est pas. En tout cas, on aura l'occasion de te dire joyeux anniversaire ce jour-là. Ce sera donc ce samedi. Un peu na moi bato na bo sanité ndeko na biso Mazini mama Edwige Onimba topesi mbote na bae baso bakolanda biso Yayin mama Yayin Obunga omona na kate mbote na yo yango wana. Ah Banzuzi monsieur Banzuzi tolobi mbote na yo Jires Banzuzi mbote na yo yango wana. Masamba Ulrich le grand karatéka, un grand bonjour à toi maître Ngoma et je vous dis au revoir, je ne sais pas citer tout le monde, mais Rocco, l'anglais. Et il y a aussi le président Armani, lui qui est en train de diriger le groupe de Congo-Brazzaville. En tout cas, Bambote Mingi Nabino Baso et Sikabovandi Bajos Diengila. Et, Nalobi Pe la Sukisi, Patata Bama Vandeko, Raphaël Ngoma, Katina Rango TV. Abonnez-vous, likez, like, beau s'abonner pour être toko là. Mais, Tokozong et Labino, Sima. Merci, au revoir. Ouais, back and forth.
Ferraillé. Na Leli. Ferraillé na Leli. Na Leli, Ferraillé. Na Jeu Bilili. Nakuboka ngo na. Ouais, Ferraillé.